côte atlantique ya Congo démocratique ezali kotangama parmi ba site mondial ya reproduction ya ba espèce ya mai lokola bankoba bakrabe pe bisusu. Likambo ya mpasi ezali ete ba végétaux pe banimo nango ezali menacé na braconnage. Marcel Collet mokambi tompe directeur ya ICCN pe chef ya site ya parc marin ya mangrove. Population azokota na kati ya mangrove pour na kati ya mangrove kusala makala. Mais il faut savoir que les poissons qui vivent ici, si la mangrove n'est plus là, ils n'existeront plus. Na Congo démocratique, ba mangrove eza ko représenter 25 000 hectares, ezali nantina mingi pambate véritable barrière anti-érosif, misisa na yango bisika bambisi mpe ba espèce misusu ebotamaka tompe maternité to nurserie ya réserve halieutique ya côte mpe lisusu soki pollution ezali ekaptaka yango pona ko digérer ezali penza na ntina ebele elobi bongo ngeli guide principal ya Institut Congolais ya Conservation ya Nature ICCN. Tango tozali ba société pétrolière awa pollution ezali seulement kaka mabele te na mupepepe o to bengi pollution d'air mais tango yango eye mangrove akangi yango nde apesi biso mupepe malamu potopema. Parc marin à mangrove et Salema Wuto 1992 eza na superficie à 768 km², situé na rive nord ya embouchure ya fleuve Congo na proximité ya localité ya Mbanana pe ya Mwanda. Na kati ya parc ezali penza na biloko ya motuya ebele eza ko héberger ba lamantin, ba hippopotame, ba makaku, ba nyama mpe ba mbisi ya lolenge na lolenge na bakoba ya mai. David Mbouli, coordonnateur ya ba activité ya suivi ya ba tortue marine na littoral congolais. A Congo awa tozali na 5 espèces oyo fréquentaka plage na biso mibale eyaka kobwaka maki oyo tobengi tortillite, tortue olivâtre. Ba espèce wana ezali protégé. ICCN na nzela ya ba ecogarde basalaka patrouille ya ba côte pona ko repérer bakoba oyo bayaka kobwaka maki na mabele ya plage. Sima maki wana ekomemama na bokebi nyonso tina bisika oyo babengi écloserie ezali ko imiter exactement oyo yemoko maman koba asalaki. Ba ecogarde to recruter na ba village baza kokende kolokota maki wana baza komemango na bisika tobongisaki mpona kobatela ti bana bakoba bakobotama. Soki bana bakoba babotami tozongisaka bango na mai. Chaque tongo à partir ya ba 4 heures ti 6 heures toza na procédure kaka ya kozongisa bango na mai. Depuis babandi yango ekomi sikawa na 10e saison. Pona bango réussite ezali mpenza pamba te bazongisi na mai koleka 60 000 bébés koba mpe lisusu batiaki bango ba bag pona identification. Bag wana ezaka na ba indice oza ko indiquer que tortue wana auti na RDC. Parce que bazali ba espèce o basaka ba déplacement to benga ba espèce migratrice parce que convention moko internationale ezali ko préciser pona ko protéger ba espèce wana. Kasi nalikamulitani kotonga libongo na mai mozindo ya banana mokambi ya site ya parc ya mangrove azosenga ete likanisi yango esalema na mayele ebele mpe ko tenir compte na impact environnemental pona kokwea na situation ya Togo te oyo eza komema désensablement na libongo na bango. Nathalie Sekabouro Simurabie pona VO Afrique Mwanda.